soki ngai na sala site oyo naza na bachroniqueuse nanga na bachroniqueur na sala po basala kawa me lelo yo baza nanu ndenge boyebeli bango mosala bazosala te me projet nga nazala nango mpo na bango basala kaka te me nalingaki baresir vie surtout bakoma na mboka oya poto me lelo yo mosala ndenge kendeke eza foti na bango te eza pe foti na nga te me ezali moyen expliquer bino sikoyo eza te awa naye kolobela kaka likambo nde oyo nazo continuer projet oyo nalingi bakoma na poto yango na décider na balisa bango na bandi nanu na ba chroniqueuse nanga oyo aza na Afrique du Sud sima na kokende na chroniqueur oyo aza na Afrique du Sud to na kosote mbala moko na chroniqueuse oyo baza na Congo sima na zongi Afrique du Sud na décider na balisa bango na mibali ya poto na basi ya poto bazali bilenge me ba detail naza kokota yango sikoyo naza koexplike bino ebongi na pesa bino nanu mbote on sert ba tempo esalaka bato awa ate beti 10 ans nayebi so solution nango emonani juste no vite eza produit oyo ezolongola batempo bana Congo nyonso bayebi juste no vite Dina Koudifwa maman ne la joki Daniel. Nayebi sengelo. Ndamu Dina. Totongela sino kokosa kabananga. Siko seksanga ilindo. Nene, omboni ngala yakala bapona betela oli solo wana. Nayebi Claude Shepa ya. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ba chroniqueur nanga na ba chroniqueuse baza bato ya mobulu te, baza pe betula te, baza pe koluka libala ya poto te. Bien sûr moto nyonso azaka na posa aya na poto me bazali wana baza ba jeune vraiment baza kaka bana ya ndako te me bazali bana ya famille pe ya boboto alors sikoyo nga projet nazala nango ndenge nalobi nalinga basala na inane ya pamba bazala deja na poto me musala ekende ndenge esengeli te yango soki na présente bino chroniqueuse nanga oyo Afrique du Sud eza facile po mobali abengisa ye soko sepeli na ye komitungisa te kokanisa mingi te soko sepeli na ye soki nalingi nasala yango parce que nayebi ke mibali ebele bakosepela na bachroniqueuse nanga basi ebele bakosepela pe na chroniqueur nanga yango na ye mpo natia bajeune bilenge ebele babilenge mibali milenge basi en tout cas bolanda chroniqueuse na ngai oyo bozali komona ya mwana mwasi avandaka na mama na ye na Afrique du Sud pe mama na ye asalaka na ye me boyebi baza na mboka ya Afrique du Sud alors na ndenge aza kuna azali elenge mwasi aza pe mutu oyo akendeke kelasi na kanisa sa selisi kelasi ou bien abuki biki eza mabe te me azali mwana moko ya mayele na ndenge akosakana te naza kokumisa ye mpo na kokumisa te me aza mwana mayele ye pe te mutu atindinga to bango pe te mutu batindinga na balisa bango pamba te ndenge baza wana baza pe na bato na bango bisika bazalaka oyo pe ndenge aza boye naza sir aza na copain na ye to sheri na ye ba oyo pe baza na Congo ndenge moko me ngai na décider kaka na balisa bango na mibali ya poto yango oyo asepeli
na chroniqueuse nanga oyo aza na Afrique du Sud ayeba ke dépense ya tike ekokute mingi te ayeba pe mpona kokende kovisite ye tike eza nango ya moins cher. Afrique du Sud ezalaka musika me tike ezali talo muke boteli pe eza na talo muke mpona kolala sécurité pe ezali soki mpo olingi obengisa ye en tout cas eza facile kaka nde bolingana yo lingi ye ye pa sepela na yo po bachroniqueur nanga na bachroniqueuse baza batu moko soki asepeli na yo seke asepeli na yo akolanda kaka te mpona poto parce que balingaka poto me bazali bato ya lokuta te bazali bamiyibi te bazali bana oyo ya bakaraktere ya mabe te bazali kaka ndenge bomonaka bana nyonso yango chroniqueuse nanga oyo Nicole soki na présente ye moto ya liboso pamba te nayebi mobali oyo akosepela na ye nakanisa makambo ekokende mbangu botala nayebi ke mingi bokoloba mpona nini nazosala bongo me nazosala parce ke nazomona badebora bwanga babali bachroniqueuse ebele bazobala alo bazobala mpo bazoleka na baimage mpe mibali bazomona bango oyo ngai lokola balekaka kaka na suka na ntango video esilaka bato ebele bamonaka bango me batiaka vraiment kate bayebaka te soki bazali to baza te me ti lelo bazali baza toujours na ngai basalaka mpe babisika mosusu neti moko misusu bazosala makambo mosusu me baza koto te me baza toujours na ngai yango na deside babala na poto bomitungisa te na lobi bien baza na bato na bango bato yango baza basheri bacopain me bango bazoluka libala sanke baloba na nga me nga nayebi lokola baza na age ya bolenge bango baza neti teke soki ndenge nini bokanisi na bango baza basi ya mobulu te bazali pe neti source na kanisa soko tali source bisika fleuve ebota okomona source bisika fleuve euta bisika mai ebanda kobima bango baza ndenge wana soko olingi chroniqueuse nanga to chroniqueur nanga zala sir na nzela okobota biloko ebele bokobota bana bokosala bamagazin bachance ekobakisama na bavi na bino okozwa mosala ya sika makambo ebele ekochange na vi na yo oyo kobala chroniqueur nanga to chroniqueuse nanga ndenge nazoloba boye soki nazopresente bino bango parce que nayebi bien en plus babengaka nga papa mpo naza lokola papa na bango yango wana nalobi nakoki kotika bongo te bachroniqueur nanga na bachroniqueuse na ngai neti Nicole azali mwasi ya bois noir nakanisa na poto awa batikala mingi te apart bana na biso oyo bakolaka mosusu bazogarde te mais soki boke na bafeti en tout cas babois noir bamonanaka rare chroniqueuse nanga aza bois noir alors botala aza pe na éducation ya bien azali mwana lokola bana nyonso mais aza na caractère ya bien aza na kati Afrique du Sud aza na facilité ya koya na poto oyo alingi contact na ye nga na kopesa yo liboso contact ya yo bosolola na mama na ye donc bokilo fitir bokilo na yo donc ntango bokosololaka na mama oyo ye mama na ye akoyeba mobali nini alingi kolinga mwana na ye nsima nango akotuna mwana na ye soki asepeli na mobali oyo soki asepeli nsima mama na ye akotia na contact na mwana elingi koloba boye bachroniqueur nanga nyonso bali awa na bachroniqueuse ntango bakolinga babalana na basi na mibali ya poto bokotia litoi liboso na baparent soko convaincre parent kokende na mwana
soki mwana ndimi maloba ezongi na parent ayebisi yo nsima bokomi na contact eza nango bacrobrasi ebele te eza kaka mpo na assurance ya bachroniqueuse na nga ntango bakoya na poto baya libala na ndenge ya malamu yo mpo okobala bango oyamba na ndenge ozwa mwasi to mobali na ndenge ya malamu mpo na bokabwana te na nzela bokende ti liwa ndenge kozala basue ya yo moto kolingo bala na ya bapara mpe na ye mwasi yango wana na présente bino ya liboso Nicole soki tolongwa awa tokoko continue na mignon de la presse oyo asala pa grâce mbisi ou bien totie mignon mokolo moko tokiti na Congo kuna toza susu na défi oyo na koprésente bino susu ya bois noir na ya thym marron na kanisa awawa bomonaka bango deja na suka ya video ndenge eza boye nga na silisi awa alebolanda bango na ba video me soki bomoni bango mikolo yo bote lisusu ekoli soko mayele pe ekoli age ebakisami me baza toujours bana oyo soko bali ye obali nde source ya mai na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, ça me la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, ça me la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.